Mbote na bino banso bandeko balandi ya émission na biso kolobela mabe ya mokili. Solo bosibo mesani na koyambaka biso poso nyonso na ba sujet oyo toyelaka bino ka ndenge toyebisaka bino ke émission oyo tolobelaka makambu oyo ebimaka lokola makambu ya mike kasi yango nde eza ko nuire biso makasi na kati ya société. Yango nde eza ko mema biso na ba koposo pe mikakatano ndenge na ndenge nde toyaka ko dénoncer yango po elamusa bino epesa bino mayele na makambu wana. Lelo tokolobela likambu ya l'union fait la force. Kasi na contraire nango oyo ezali désunion fait la faiblesse. Yango nde tokoluka tolobela bokabwani elembisaka bato. Nzoka bolembu wana ebebisaka makambu nyonso. Solo soki tolobi tolobela likambu wana oyo bokabwani ezali kobebisa bato po eza maele mabe oyo mundela yaki nango nesika oyo abimisaki liloba oyo diviser pour mieux régner. Soki tozongi na kala totali na bakoko na biso esika kani bazalaki na bolingo na bosangani kati na bango tozalaki ba grande puissance. Tozalaki na royaume ya makasi, ba royaume pe ba empire ya makasi. Kasi eko sala mundela eko ya akomi ko kabola biso batu oyo na batu oyo balingana te. E bandikaka na bokabwani. Mais tokozonga na bino musika ya musika te, mais tozonga nanu kaka na esika oyo boko se retrouver facilement. Tozui lokola conférence de Berlin oyo ya 1885 oyo esilaka na kokabola mabele na biso. Batie kaka mindelo na ndenge na bango. Donc village na bino ndaku ya tata mwasi yango oyo, ndaku ya noko yango oyo, lokola ka mundelo eleki na katikati, ndaku ya lokola to tuzondakisa biso bae bazana ngambu ya RDC na bae bazana ngambu ya Angola. Lokola mundelo wana place bakaboli biso frontière. Tata mwasi na bino ndaku na ye etikali na ngambu ya Angola, o bango bangolais. Ale bino pe tata na bino o bana tata mwasi bakobenga enoko ndaku etikali na ngambu ya Zaire, koto yo to RDC, bokomi o ba congolais, o ba zairois. E bokabwani bokomi ko fingana, bokomi ko bengana ba étranger, mais bozolo ba munoko moko, boza eloko moko, bouta na eloko moko. Rien que po bakaboli bino na mundele. Lelo okena mboka bapaya bazoloba boma zairois tika nyoka, boma congolais tika nyoka. Likolo ya division wana. Kaka ndenge bakabola ki déjà Afrique, tozalaki eloko moko, peuple moko yango komona. Ozali soko ke na frontière na biso na Centrafrique, okuta bangwandi na basango, mais bazaka peuple moko bakolobaka munoko moko. Okay, biso awa na ngamba Brazzaville okuta bateke bazali awa bateke pe bazakuna bakolobaka eloko moko. Ba Congo oyo bazana Congo central na ba oyo bazana bambanza Congo ainsi de suite bakolobaka ka eloko moko, peuple moko. Mais soki oyo ngambu mususu akati sina ngambu oyo étranger lungwa mais kolandela na ba racine tant so bazala kaka libota moko yaya na leki. Neneka mundela chendelo na ye ekaboli makambu ebandi na kobeba. Solo tobandi kopusana. Poto koma na lipanda na biso tokomona ke batu basanganaki. Oyo batu babandaki kosangana pona koluka kosenga lipanda. Ti conférence ya Accra e ko salama kwa mikruma ba politicien ba keye eskatani ba mutalumu ba participaki na unité wana elatisi esprit ya révolution. Batu basenga balipanda. Eye ko bota lisusu mbume pa na biso na unité. Ba politicien basangana ki batala ki tendance te ya ba province na bango. To rappeler ne leko wana tozali na 6 provinces. Bande ko batala ki yango te, onga na za eteni bo, nga na za eteni bo, basangana ki po mona force ya unité. Tangu bakei après événement le 4 janvier 59 et si que memaki mundele a mema biso na table de négociation pour na lipanda. Na table ronde, tango ba politicien ba kei au nom ya unité bazalaki sur place na poto
mais balobi to kosala masolo te bambuta kasa balobi to kosala masolo te esengeli Mbuta Lumumba azala na biso elongo mais Mbuta Lumumba azalaki na Congo awa na boloko donc obima na boloko mbala moko Bruxelles pour na masolo ya table ronde force ya unité toye kozwa lipanda lokola Mundela ebi il faut à diviser pour mieux régner bokabwani et comme ça bato faible bakaboli Mbuta Lumumba na Mbuta Kasa basali tu bakoti na katikati bache mundelo wane kabolaka kosangana na bango ememaki lipanda kosangana na bango peuple alingaka sala malamu po babandaki koluka bolamu ya peuple mais tangu baye kokabwana nyonso ebebi nyonso ekufi baye kosala complot babomi Mbuta Lumumba na ebite ndenge Mbuta Lumumba akufa na eleko wana par ignorance tango bakabola ki bango bamoni ka adversaire akufi batu basepeli mais peuple a gagné nini na liwa ya Mbuta Lumumba Congo ebonga na nini et avança na nini na liwa ya Mbuta Lumumba na séparation wana or ceux qui bazalaki ensemble par rapport ya makanisi oyo bazalaki na yango nde lelo tolingaki tozala musika mais likolo ya ba séparation bakaboli kaboli bango ba sécession salami sécession katangeze salami sécession kasaene salami lelo tozaka ya kozonga sima toye kopusana bakobi elongo na Mbuta Mobutu mokonzi na armée ba el susu ko kabola bango Mobutu asali su coup d'état azui bokonzi Mobutu avandi mais ba ko sala unité na papa Tshisekedi qui met ça na molimo na esika azali ba ko sala unité na papa Tshisekedi esika kani ba luka kitsu ko tombola mboka ba politique ya retour à l'authenticité ekoya ba ko sala manifeste de la célé o ezalaki projet munene ya kotombola mboka oyo oyo nyonso ti lelo o to kosala to kosepela kaso ebelo ko bosalami to kumisi soko zongi na manifeste de la célé parce que belé ba moté soki ezani ezalaka projet ebima na buku soki bosali ba recherche bokomona buku wana soki botangi yango ezalaki pena esala Zaïre à l'époque paradis première puissance na kati ya Afrique pe oyo tolingai to défier nango mindele bango na papa Tshisekedi na bandeko bazalaki mais mundele lokola lingaka biso te aye lisusu ko kabola bango bakabwani ba projet wana etikali kosalama te tomituna ko kabwana ya papa Tshisekedi na papa Mobutu ebotela biso nini epesa biso avantage nini na mboka oyo lelo peuple toza wapi au contraire makambu mabe ekomati makasi na séparation na bango parce que mutu na coin na ye bazo pesa na lisu makanisité oyo azoluka a combattre muninga oyo azoluka a protéger pouvoir na ye intérêt peuple etalamaki lisusu te ben paiement ekoti ba grève ekoti ti eko kumba biso na pillage et a kosalama na mboka oyo premier pillage deuxième pillage troisième pillage nyonso ti toyebi côté toyaki kosukela afdel ekoya mais toujours main noire ya mundele na sima ya kokabola bato alliance oyo esalamaki afdel na ba allié pona koluka bolamu ya peuple congolais koluka bolamu ya Grand Lac koluka bolamu ya Afrique centrale koluka bolamu ya Afrique mobimba mais mundele akoti na kati mayele mabe ekota bokabwani ekosalama na ba allié Mzee Kabila atikali awa basali nyoso ba politicien oyo ayaki kokuta Mzee attendre main kasi baboyi kosangana na Mzee moyemboka emata ezate malgré makanisi nyonso Mzee azalaki na yango babomi Mzee Kabila teko koma na Joseph Kabila azalaki na ba collaborateur na ye bandeko Vital Kamerhe bandeko Moïse Katumbi bandeko ndenge na ndenge oyo pe bazalaki na makanisi ya koluka kotombola na mboka oyo tango bazalaki na unité na bango basali makasi baye kosala unité Sun City basangani na bandeko Bemba basangani na bandeko
kimia ezala na molimo na bango ba ndeko Zaidi Ngoma papa na biso wana kimia ezala na molimo na ye esika zali basangani ono ya pe kimia ekoti bakumbi mboka na transition toke na élection ndeko Kabila ex-président azwi unité bazalaki nango esimbi te mundele abandi koluka kokabola baye kokabwana na bandeko Kamere baye kokabwana na bandeko Katumbi nyonso wana bakabwani kokabwana wana bakerel politique wana epesaki biso nini avantage nini peuple aganyaki nango tomituna au contraire biso batu to okufa butu moi biso batu soin ya santé ya malamu ezate éducation ya malamu ezate makambo nyonso eza pasi toza ko avancer te likolo kaka ya division wana mais mundele aza ko bénéficier po aza ko puiser ba milliards na mboka na biso mikolo nyonso tango eleki biso kaka boye to avancer te malgré ba idée malamu nyonso mukonza mboka ko ikozwa mais mukonza mboka ko sala nyonso ye moko te il faut ça na ba collaborateur bazala ya malamu mais ya malamu ba ko uta wapi tango mundelo wana mundela kabola kabiso aso kabola kaka toye kokoma awa 2018 président Kabila Kabange asali oyo akokaki kosala passation pacifique ya pouvoir et kosalama le 24 janvier 2019 oyo eloko batu ba imaginaki te oyo eloko batu basatandaki nango te po batu nyonso bazale komona apocalypse kozala batu nyonso bazale komona soki mboke kozika mboke kopela mais na kati ya bosangani na kati ya boyokani na kati ya bomoko mboke sike ngake kina mote pela mote pelite basangani apesi pouvoir et pas ya président Félix Tshilombo Tshisekedi bazali ko collaborer baza ko tambola en coalition mais yako kamwa bazo luka kaka bakabola bango bayo kanate mais président Félix Tshisekedi azolo bayango butu moi étant sage coalition za malamu toza na kati ya coalition mais kotala nenge to limboli bande sika to uti kino esika to komi lelo pona nini peuple congolais ozwa kozwa bososolité omona ke à chaque fois ba leader o bazana mutu ya mboka soki bakabwani peuple oganyaka na yo lorote lelo toza na likambo ya gratuité enseignement na makambo susu président Tshilombo Tshisekedi azosala boza sur soki bakabwani na président Kabila crise ekoti na mboka oyo conflit ekoti ba projet wane ko continuer et ko sous vitesse ya malamu toto kozonga sim soki quand ya président Kabila balobi bakoma ko combattre quand ya président Félix Tshisekedi soki quand ya président Félix Tshisekedi bakomi ko combattre quand ya président Kabila toko suka wapi yo peuple oko gagner nini parce que batu wana bazana ba moyen nyonso bazana ba protection nyonso eko ko yinda awa baye ba évacuer akembo kasongolo na mwasi na ye na bana yo eko yinda okozalela wapi yo intérêt na yo nini soki bayoka nite masase ko beta makile ko tanga yo intérêt na yo ekozala nini lokola bazo yoka na baza malamu bazo lia sani moko bazo mela kopo moko ezaka kamabe bakabwana ndenge mutakasa na mutalumumba bakabwanaka epesaka résultat positif ni na mboka oyo bakabwana ndenge mbuta Mobutu na mbuta Tshisekedi le père bakabwanaka epesaka résultat positif ni na mboka oyo tozala na maele tozala na sagesse tolinga te ba leader na biso bakabwanaka kokabwana na bango ndenge balobaka ke bitumba ya banzoku matite monaka pasi kokabwana na bango peuple tokomona pasi kimie kozala te tolinga bazala ensemble tango baza malamu président Tshilombo Tshisekedi ata ko se sentir en sécurité avandi malamu azokumba mboka ex-président
Kabila Kabange aza ko se sentir en sécurité makambo zo kene malamu bakotala makambo a pepe bakotala makambo na biso pepe mais soki baza ya kokabwana bakotala makambo na biso te mutu na mutu akotala intérêt na ye mutu na mutu akotala sécurité na ye et tokolela kaka basali biso signe na nzela ya machine etando eza ngonga ezalaka ngonga eloba kulutu botale ndombele na makambo ya tina boye minute kasi soki ezalaki émission ezolobela impuissance sexuelle ekoki kozwa ata 2 heures du temps wana minute ekontaka te matondo mingi lelo tolukaki tolobela likambo ya bokabwani elembisaka esilisaka bokasi Mundele ayaka na bokabwani po akonza biso tozala mayele ezali message oyo topesi na bango moko ba dirigeant na biso population to souhaiter te président Félix Tshisekedi na président Kabila alliance na bango ndenge baza kotambola elongo bakabwana toza na bénéfice moko te na kati kasi toko souffrir makasi na likambo wana soki bozwaki libakwa kolanda biso malamu pona nzela ya machine tozalaki bongo na ndeko na biso tata kwaku maisha image elongo na nengwa Biankota Mbumba Kakalwila pe assistance ya CG Mayalu elongo na coordination ya Kulutu Ndombele Botale kimia ya Nzambe ezala na bino nde tokutani na manaka ezali koya.